Nani Moutou appelle ça qui, Excellence Premier ministre, fausse information. Sur base des informations que j'ai reçues, on a pratiquement 1500 personnes qui ont été identifiées, dont 900 sont candidats au retour volontaire. Et donc sur cette base-là, nous allons pouvoir organiser maintenant des charters pour les ramener en République démocratique du Congo. Alors pour un premier retour volontaire, nous avons 120 compatriotes, mais majoritairement des enfants, qui sont tous accompagnés de leurs parents. Nani Moutou akosaki Madame Premier ministre na kopese fausse information. Pambate, Congolais bazali ebele koleka 1500. Oyo bazali na posa bazonga volontairement na mboka. Ata bino moko sur 1500. Bozongi 621. Yango na pesi bino 2 sur 10. Gouvernement congolais ezui 2 sur 10. Ba échoué. Mais baïke bana mboka mususu bazo sepela nanga te bazolo ba mwana mama kala ngo pesi bango ndenge nini bango fo bazo aka 0 ponanga gouvernement a échoué penza a échoué gouvernement a échoué donc biso opesa bango combien gouvernement sud-africain gouvernement congolais éviter na opesa bango combien ponanga ya nango 0 parce que na pesa ki bango D belé sur 10 c'est mieux 0 bon bino ba ebozo tala biso na bandaku boye bisabiso. Nandenge gouvernement zongisi kaka 121 sur 1500. Tu pèse bango combien sur 10? Sur 1500, yo ozui kaka 121. O échoué to réussir. Na boy ko répondre, poso na répondre gouvernement congolais comment tonga mingi. Bazo tonga journaliste na bino investigation ba ministre bazo tonga journaliste na bino investigation tango bazo kene na conseil des ministres. O mwana mama kalanga wana journaliste investigation ya zolo baka vérité aza côté ya peuple. Bon, na côté la peuple te na côté la nani. Nazala na peuple te na ozala na nani. Et sengani na défendre peuple na ngai. Nazali la voix des sans voix. I am voice of voiceless. D'après ba caméra nanga na ba drone nanga gouvernement congolais aligné na ko débloquer mbongo te pour na rapatriement volontaire. Quel genre d'incompétence le gouvernement congolais na matière kozongisa ba congolais na Congo. Gouvernement très incompétent. Mais bravo gouvernement na ndenge osali quand même geste. Nazo reconnaître yango. Rapatriement volontaire, il y a des Congolais, échec total na côté ya gouvernement congolais. Na lombangu komanyolela bino échec ya gouvernement congolais na rapatriement volontaire ya ba Congolais. Et sengeli boye ba ete na mokolo ya vendredi le 17 juillet 2026 121 Congolais basilaki kolongwa na mboka Afrique du Sud pona kozonga na mboka ya République démocratique du Congo na cadre ya rapatriement volontaire na côté ya gouvernement congolais. Yango na eko ebisa bino ete gouvernement congolais échoué, échec total. Gouvernement congolais sali bosoni. Gouvernement congolais sali incompétent na matière ya bozongisi ba congolais Afrique du Sud na kati ya République démocratique du Congo. Bayike bana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo. Esengeli na bino boye baete na sima na biso maison média mayangani télévision kobeta mbela kobelela si bozangi soutien ya gouvernement na ba Congolais Afrique du Sud bozangi kosunga bango na côté ya gouvernement tomonaki mbela na biso kokende partout kokota na présidence kokota na primature et tomonaki madame premier ministre kosala délégation kotinda délégation moko kouta na Congo po yawa na Afrique du Sud. Et tout le monde qui est la même interview, koloba sur situation yaba Congolais Afrique du Sud, nasima ya moko yaba confrère nabiso journaliste, kotuna motuna sur situation yaba Congolais en Afrique du Sud. S'agissant du problème de xénophobie que subissent un certain nombre d'étrangers en Afrique du Sud et
certains Congolais. Bien sûr, ce n'est pas une situation que nous, gouvernements, nous ignorons. Au contraire, nous nous sommes attelés à pouvoir trouver des solutions. Et ce que nous avons eu à faire, il y a une mission qui est en Afrique du Sud actuellement depuis 5 jours. Nous avions d'abord demandé à notre ambassadeur en Afrique du Sud de pouvoir commencer à contacter des Congolais pour pouvoir avoir un enregistrement de ces Congolais qui sont concernés. La mission qui est partie en Afrique du Sud, on a essayé de limiter le nombre de personnes parce que le plus important pour nous, c'est plutôt d'aller prendre les informations et de voir comment nous allons organiser le retour. Et donc, dans les informations qu'on devait collecter, c'est de savoir qui sont ces personnes, les identifier, où elles se trouvent en Afrique du Sud, où est-ce qu'elles vont rentrer en RDC, parce qu'il faut qu'on puisse régler ce problème-là à l'avance et ne pas ramener des gens à Kinshasa et ensuite on ne sait pas où on va les mettre, donc avoir des adresses de retour ou bien pouvoir établir déjà comment on va pouvoir les établir une fois qu'ils seront de retour en République démocratique du Congo. Et donc pour le moment, sur base des informations que j'ai reçues, on a pratiquement 1500 personnes qui ont été identifiées, dont 900 sont candidats au retour volontaire. Et donc sur cette base-là, nous allons pouvoir organiser maintenant des charters pour les ramener en République démocratique du Congo. Ndenge bauti kolanda d'après Madame Excellence Premier Ministre, auti koyebisa biso ete d'après ba information ba pesa qui ba Congolais baza déjà enregistré 1500 Congolais pour na kozonga na République démocratique du Congo et na kati ya 1500 oyo alobi ete 900 bazalaki bato balingi kozonga retour moko volontaire et après cette explication ainsi santé mais soko sali totalité nyonso tout et comme 1500 alobi gouvernement congolais elingi ba congolais Afrique du Sud mingi et ko sala nyonso pona kosunga bango tozo bulele bango tobosani bango te bazozonga kala mingi te. Et tomoni délégation koye awa même si bayaki après le 30 juin mais quand même bayaki tozo reconnaître yango. Mais baïke bana mboka batata ba maman bandeko wa bolingo ya kokamwa ezali ete na mokolo ya vendredi le 17 juillet 2026 tomoni gouvernement congolais kozongisa 121 Congolais sur 1500 d'après Excellence Premier Ministre. Aujourd'hui, nous accueillons nos compatriotes de retour de l'Afrique du Sud avec beaucoup de solidarité, et responsabilité, sous les instructions du chef de l'État, coordonnées par le gouvernement, par bien sûr Madame la Première Ministre. Nous avons préparé, on va dire travaillé pour le rapatriement volontaire afin d'évacuer nos compatriotes au plus vite et qui rentrent au pays. Alors pour un premier retour volontaire, nous avons 120 compatriotes, majoritairement des enfants, qui sont tous accompagnés de leurs parents. C'est très agréable, on va le dire comme ça, de voir leur joie de retourner à la maison. Comme on le dit, on est mieux que chez soi. Bon, binomoko baike bana mboka, boye bisanga na bandako, bisika tu bozolanda ngai, sur 1500, yo ozwi kaka 121. O échoué to réussir. Na boy ko répondre, poso na répondre, gouvernement congolais comment tonga mingi. Bazo tonga journaliste na bino investigation, ba ministre bazo tonga journaliste na bino investigation, tango bazo kene na conseil des ministres. O mwana mama kalanga wana journaliste investigation, ya zolo baka vérité aza côté à peuple. Bon, na côté la peuple te na côté la nani. Nazala na peuple te na ozala na nani. Et c'est qu'il na défendre le peuple nangai. Nazali la voix des sans voix. I am voice of voiceless. I'm speaking on behalf of people. Nazali koloba na part ya peuple. Peuple oyo akozwa chance te ya kozala na etando ike ndenge na zaboyi. Koloba to ko passer message na e bazoya epa na biso tozolo bela bango. Mais siko bino gouvernement congolais bozo tonga nga pona nini? Nazo rappelé bino na ordre bosala musala na bino na lolenge sengeni bosala yango nga nazo sala ngai musala baike bana mboka gouvernement congolais azongisi kaka 121 Congolais sur 1500 et sengeli na expliquer bino ete
1500 oyo bapesaki madame premier ministre. Nani mutu apesaki excellence premier ministre ba fausse information. Sur base des informations que j'ai reçues, on a pratiquement 1500 personnes qui ont été identifiées, dont 900 sont candidats au retour volontaire. Et donc sur cette base-là, nous allons pouvoir organiser maintenant des charters pour les ramener en République démocratique du Congo. Et qui rentrent au pays. Alors pour un premier retour volontaire, nous avons 120 compatriotes, mais majoritairement des enfants, qui sont tous accompagnés de leurs parents. Nani mutu akosaki madame premier ministre na kopese ba fausse information pambate ba congolais bazali ebele koleka 1500 oyo bazali na posa bazonga volontairement na mboka bazo benga biso mikolo nyonso oyo butu moi kouta na ba province songolo pakala bazo benga journaliste na bango investigation na maison na bango media bazo benga pe ba organisation misusu eza reconnu enregistré o esunga ba congolais zoko bana kosunga ba congolais net société civile congolaise d'Afrique du Sud bazo benga pona koyeba tokozonga ndenge nini batu moko bayaki bapesi biso communiquer mais depuis bapesa biso communiquer tout la mwisi azaza bamona na kate le 30 ye tomoni bangote mais siko totelengani tokosala nini tozana bana tozana mikumba tozana misalate. Mais ngai lokola journaliste esengeli na sala musala ngana rappeler bino mais bino bozo tonga nga pona nini gouvernement congolais botika kotonga mwana mama kalanga bosala nde musala na lolenge esengeli bosala bayike bana mboka gouvernement congolais échoué gouvernement congolais très incompétent na matière ya ozongisa ba congolais ya Afrique du Sud na Congo. Gouvernement congolais très incompétent. Na mona no incompétence a boité ya gouvernement congolais na matière ya kozongisa ba congolais Afrique du Sud na kati ya Congo. Donc sur 1500 d'après madame premier ministre, bazongisi na bango kaka 121. Baike bana mboka na bisaki bino dès le début était d'après ba caméra nanga na ba drone nanga gouvernement congolais aligné na ko débloquer mbongo te pour na rapatriement volontaire. Gouvernement congolais azana posa te ya ko débloquer mbongo ko sunga ba congolais. Yango ayaki te avant les 30, ayeko ya après les 30. Ayaki pe na programme ko zonga na ba congolais te. Mais suite ya mbela na biso maison média mayanga ni télévision. Suite ya mbela ya journaliste na bino investigation Patrick Chimanga tata mayanga ni mwana mama kalanga. Gouvernement bayoki nga soni bayoki nga isoni baye koloba ke non e bozonga ta na quelques congolais poso ki bozongi na bango te boyebi journaliste d'investigation wana mwana mama kalanga wana ndenga azalaka akoloba lisusu yango na ye nanu pona ko remercier gouvernement congolais. Bravo gouvernement congolais na lolenge bozongisi 121 oyo. Nazo reconnaître ango honnêteté intellectuelle. Ba mama bate yanga honnêteté intellectuelle. Ba ebisanga imwana na biso journaliste d'investigation zala na honnêteté intellectuelle. Na cadre honnêteté intellectuelle na beteli gouvernement congolais maboko na ndenge bozongisi 121 mais bazamuke makasi. C'est ça le problème. Ata bino moko sur 1500 bozongisi 121 yango na pesi bino 2 sur 10 gouvernement congolais ezui 2 sur 10 ba échoué. Mais baike bana mboka mususu bazo sepela nanga te bazoloba me mwana mama kalanga opesi bango ndenge nini bango fo bazwaka 0 aponanga gouvernement a échoué penza a échoué gouvernement a échoué donc biso opesa bango combien gouvernement sud-africain gouvernement congolais éviter na opesa bango combien ponanga ya nango 0 parce que na pesa ki bango des belé sur 10 c'est mieux 0 bon bino ba ebozo tala biso na bandaku boyebisa biso na ndenge gouvernement zongisi kaka 121 sur 1500 to pesa bango combien sur 10 pourcentage nini to pesa bango botala nanu ndenge Ghana zongisaki batu na ye. Donc baike bana mboka soki to calculer côté ya Ghana baza déjà presque 2000 Ghanaiens oyo bazonga babanda kozonga avant les 30
après les 30 et bazoko bana kozonga ezate ali kukuma ezali ya donc mbalamoko kwa ya kokangama ya kolandana. Tomoni Nigeria kozongisa batu na ye ba chiffre za ebele soki na lobby ekozala bosoni talaka na lobby muke ya presque 2000 Ghanéens au comparé na Congo 121 ata binomoko. Quel genre d'incompétence ya gouvernement congolais na matière ya kozongisa ba congolais na Congo. Tomoni Malawi yekutu donc kolobate quoi donc bazongi si ba nombre belé soki na lobby vraiment bokoyoka soni plus de 30 000 ata binomoko mais gouvernement congolais azongi si kaka 121. Bozo sentir niveau ya incompétence ya gouvernement congolais na matière à kozongi sa ba congolais Afrique du Sud na Congo. Gouvernement très incompétent. Mais bravo gouvernement na ndenge osali quand même geste. Nazo reconnaître yango. Na keina lombangu na kopesa ba mama mbote. Ba mama nyonso mukili mobimba. Ba sœur na biso ya bien. Ba mama congolaise, ba mama mokili mobimba. Ba sœur na biso ba longue jambe, na ba courte jambe. Basi na biso bana na biso abasi bandeko na biso abasi oyo azali kaka mwasi bino nyonso tu ba mama mbote na bino jambo eno betwabu sanga yuabu ko ute pa mwana na binoti journaliste investigation na ebite kwa vraiment batu bazo tonga nga mingi koto gouvernement zo tonga nga koto batu batonga nga o yeka ba mama bon sikoyo est-ce que kozala mwana ba mama eza problème bon soki bino bozaba na ba mama est-ce que eza problème nanga bayike bana mboka batata ba mama bande kwa bolingo gouvernement congolais est-ce que a traité qui 121 congolais oyo na ba condition ya bien tango bazongaki nazali kotuna est-ce que gouvernement congolais na bayike bana mboko bazongi est-ce que apesi bango mosolo to mbongo oyo soki bakomi na Congo baye bandenge nini na komi débrier nazotuna gouvernement congolais est-ce que aleisaki 121 congolais oyo na ba condition ya bien ndenge bazongaki na Congo pamba te d'après ba information toza nango gouvernement congolais basombeli bayike bana mboka oyo mikate bache mwamba ata binomoko vraiment gouvernement asombelaka bayike bana mboka na mikate bache mwamba mais soko tali moko bayike bana mboka azongisaki ba congolais na ba condition ya bien na kombo ya Eric Jenga Elon Musk toi sakidila di Eric Jenga Elon Musk toi sakidila di pona geste wana matondo accent longonya mwana mboka oyo azongisaki na epe ba congolais yekuto abandaki avant gouvernement donc gouvernement ezolanda nde lokolo ya Eric Jenga moko ya ba mécène moko ya baike bana mboka na kati ya communauté congolaise Afrique du Sud moko ya ba opérateur économique asilaki na kobimisa mbongo na ye asombeli ba congolais batenali ye na ambassade oyo ifalaki ambassade apesa ata ya pamba ambassade motema mabe balingi Nzambe te balingi ba congolais te donc mwana mboko asombeli bayike bana mboko oyo batenali ye asuki kaka wana te asombeli bango ba billet d'avion pona ba esengela ba voyager na avion asombeli bango ba billet de bus pona ba esengela ba kende na bus asuki kaka wana te Eric Jenga motema malamu koleka gouvernement congolais na ambassade apesi bango bambongo ya tango bakokoma na Congo mbongo yango oyo bobanda pe ko débrier ndenge makambo ezalaka asuki kaka wana te bayike bana mboka asombeli bango biloko akolia aleisi bango asombeli bango ba pizza asombeli bango bilei ya malamu ya cher mais akokamwa eza ete gouvernement congolais asombeli 121 congolais oyo mikate bache mwamba ata binomoko yakokamwa eza ete gouvernement congolais asili na ye kopesa mbongo te na 121 congolais bazongi po baye bandenga ko se débrier donc gouvernement congolais ezalaki nango na posa te ya kosala yango basali yango na sima ya biso media biso ba journaliste ko beta mbela bayoki biso soni nde basali geste wana mais tozo souhaiter
gouvernement akoba na nzela oyo azwi lokola bobandi na 121 lobi bobakisa ta 200 300 400 et puis ekozala malamu biso maison média tozawa te mpona kokritike bino soit kobundisa bino tozali awa mpona korapele bino à l'ordre korapele bino nini eza mosala na bino lokola gouvernement nini eza devoir na bino envers peuple congolais ya mokili mobimba ya kati ya Congo pe ya diaspora. C'est ça notre travail. Nga lokola journaliste d'investigation mosala na nga ezali ko informer ko éduquer et puis ko dénoncer bisika mabe ezali ko beta maboko ko komisa bisika bolamu ezali ko expliquer baike bana mboka lolenge nini ya kotosa mibeko et puis lolenge nini ya kotambola. Donc baike bana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo na kozonga na lombangu pona komanyolela bino évolution ya situation ya rapatriement ya ba congolais kouta en Afrique du Sud pona mboka ya République démocratique du Congo. Pona lelo to suki aw bobo sanate ko s'abonner ko liker ko partager ezali lolenge na bino ya ko lakisa biso ete bozo soutenir biso toko bana ko sala bino musala ndenge tozo sala ngo. Nzamba apambola bino apambola biso abatela bino abatela biso. Merci pour la fidélité na bino pe patience na bino nga na bino tomona ni mbala sima. Merci beaucoup pe goodbye.